Mbote mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV bandeko okoti o like o partager la famille lelo naza vraiment na posa ba mama oyo babuta bana mibali bandeko boya ba mama o babuta bana mibali lelo toza na posa na bino bandeko nanga ezala pe obuta mwana mwasi yaka naza na posa ka ya ba mama bandeko nanga ipona nini ba mama mite mebeti balobi mama o nini susu bandeko lelo bandeko ebele basi ebele bazolela ke mibali na bango basunga bango te na bandako basi ebele surtout ya ba congolais surtout ya ba africaine bazolela toujours ke mibali na biso basunga biso te na ndako bandeko na ngai mama nazola kiso secret moko étant que une mère. Mama kobota mwana pendant 9 mois to supporta kayango to kanga mite movandi pena 9 mois 1 mois 2 mois une semaine 1 mois 2 mois 3 mois tina 9 mois oboti mwana bandeko na ngai na oyebisa bino eloko moko tango boti mwana bandeko na ngai mwana kokisi déjà 5 ans banda déjà kolakisi misala mikie bandeko ozogumba mwa bilamba benga mwana wana yaka agumbiso mwa elamba ta moko toyebi ke mwana 5 ans ausala eloko mwa ya malunga te tozomona lelo mibali na biso mingi bazolela mibali nanga songanga te soka voye uti musala ye makoli kola mesa ata moninga na souffrir akosunga ngai te oui akosunga o te pona nini eza parce que ba parents ya mobali na o balakisaki mobali na o musala te tango azalaki mwana mukie la famille mobali na otanga azalaki mwana muke ba parents na ye batikalaki mama na ye parce que eza charge mingi oyo ba mama bamemaka mama na ye alakisaki ete ke mwana mobali pa akombaka ndako mwana mobali pa asokolaka basani mwana mobali pe alambaka balakisaki yango te ti akoli akomi jeune garçon tango siko susu mama oya olakisa ye akozala susu vraiment na posa ya kosala yango te parce que depuis azala mwana muke balakisa ye ke mwana mobali asimbaka sani te mwana mobali asokolaka sani te mwana mobali alambaka te bandeko na ngai biso bato tozobota na temps oyo oboti mwana mwasi oboti mwana mobali bandeko na ngai kozela te koma trop tard lakisa mwana à partir ya 5 ans banda deja kolakisa mwana omoni sani na osoko lie batiaka ngo kuna kende bwaka basalite musu miku etikali na sani to baloso muke etikali to bafufu muke bwaka na poubelle sani batiaka awa tala nde basukula asani ndeko nanga ata mwana toyebi ke mwana 5 ans oyeba ni kosala eloko te 6 ans oyeba ni konika sani te sani wani ngeza na ba savon metika ye anika yango tango ya kosilisa atie kuna yo siko okoki ozwa obandeli siko konika sani wana bien otie place basani ya propre ezalaka c'est une façon ya kolakisa mwana ndenge nini basala mosala tango olakisi yango aza na mwana mukie 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans tia kokokiselo ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans mukolo moko te oti koyebi soki mama nga na mwana mobali nga na kosala mosala te akotikala koyebi so yango jamais mama. Pourquoi? Parce que olakisaki déjà depuis azalaki mwana mukie bandeko na ngai toyeba kolakisa bana na biso misala tango baza bana mike surtout bana mibali eza na mibali musu lelo sans mwasi akovivre te. Pourquoi na lobi bongo? Parce que aibi olamba te aibi osokola sani te aibi okomba ndaku te aibi obongisa eloko te na vie na ye. Pourquoi? Parce que baparents na ye balakisa ye ke ye na age na ye wana ye aza mwana mobali akoki kosala eloko te. Ndenge mona bana basi toza na bana musu ya basi bandeko na ngai omona jeune fille mwasi kitoko mayebi ata nde banika sani te ayebi ata meme nde basokolaka nzoto na ye moko te bandeko. Eza pourquoi? Parce que mama abandoloba ye avanda ne aza mwana mukie nga mona osala surtout ba o bakoli na mbongo bandeko na biso mingi boyebi na Afrique bana musala nde mwana musala ikendaki ezongaki na poto quand même mwana musala azala te
Mais na Afrique toyebi mwana musala bandeko. Eza na ba parents ebele ba kolisi ba na bona erreur. Parents mwana ya mwasi na âge à 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, mais ayebi nde banika sanité la famille. Quelle éducation? Mwana na lobi soko akeli bala ozala ndenge nini? Ata kutu abali ta lobi avanda ye moko na ndako wana ezala ndenge nini bandeko na ngai? Toyeba kosunga bana. Éducation ya mwana eza kaka ya maloba to ya classe ndenge eza aza intelligente aza boye et tout non. Kolakisa mwana misala eza pe éducation bandeko na ngai. Toyeba ko aider bana na biso. Toyeba kosunga bana na biso bakola malamu. Mwana aza na 6 ans lakisa nde banika basani. Mwana aza na 7 ans lakisa nde bakomba ndako nde babungisaka mbeto. Lakisa ye nde banika quand même. Basani nde bapangusaka ndako nde banika baketch. Âge wana so lakisi mwana tia kokola o souffrir te. Ata za mwana mobali oyeba otia propriété ya ndako na ye aozala fier que ce soit mwasi aboko lambela ye aozala na facilité ya kolamba. Mwasi aboko sala mosala na ndako aozala na facilité ya kosala abala upa bandeko. Lelo basi na bandako ebele koswana eza ekiti mati pona nini mobali asimba keloko te. Mibali musu baosala ona volonté na bango te. Que aboyi kosunga mwasi non, mais eza parce que balakisa ete pana bango bakola mwana mobali asimbaka eloko te. Mwana mobali akenda nde koluka mbongo ayeli mwasi. Alors ya omwe mibali mususu bakoka kosala eloko te. E biso ba mama eza ba faute na biso mingi yango na ye kolamusa ba conscience ba mama na ye ko réveiller conscience na bino ba mama. Toyeba kosunga bana na biso na bandako. Toyeba kolakisa bana na biso misala de que baza bana mikie. Eza ka te mwana uti classe ba devoir otike kana ba devoir wana non. Aider mama avo banda ba devoir sala nikelanga ta mwa basanyo ou bien komba ta mwa ndako. Ndenge mwana mobali nika no basani wana. Toko sunga bana na biso lobi baoza na pasi te baoza problème na basi na bango te. Imaginez-vous neta ba poto vie eza pasi na sens que mobali auta musala mwasi auta musala. Siko mobali auta musala mwasi auti musala boye na ndako mobali atili mwasi makoli kwa mesa mwasi azo souffrir ye moko konika basani kokumba ndako kobongisa bilamba bana kosala boye kozongisa boye kolamba bandeko. Eza ko faire souffrir mwasi. Eza ko stresser mwasi parce que misala peso eleki belé stressaka. Bandeko na nga yango ka lelo na bakite. Fona ya pe kosola na ba mama ko réveiller conscience na bango. Eza ba mama msu ba yebi makambo na oloba mais peut-être ebungi bango babosani ou bien ba oyeba te comment faire. Mais na ika ko réveiller conscience ba mama lakisa mwana musala tango aza mwana mukie. Kozela ta koma papa mukolo, kozela ta koma mama mukolo bongo komo lakisa e koma trop tard. Tango mwana aza na âge ya mukie 5 ans, 6 ans, 7 ans banda olakise musala lakisa eke basukola asani lakisa eke omoni papier wana longola ngo kotika papier wana te soko tiki yango eza salite lakisa elamba na ya salite tango longoli chakuna. Eza une façon ya kosunga bana na biso pe eza parmi l'éducation ou akopesa mwana ya malamu partout ozala bien. Et voilà bandeko, s'il vous plaît vous partagez, vous likez, vous s'abonnez massivement. Un grand merci na bino président Judo. Voilà, on so bosa la pona biso ba partage na bino ba like na bino ezo sala biso bien to lingi bino mingi. Biso toza wana kaka pona bino ndenge mo pe bino pe boza pona biso. Et voilà, bisous bye. To mona ni mbala esima. Toko ya lisusu toko yela bino ba sujet ya kitoko oyo ekosepelisa bino ba sujet ya kitoko so po mona oza na sujet moko oza na posa tolobela yaka. Voilà, bisous bye.